Bote bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe masolo édifiant oyo elendisaka peuple de Dieu de partout oyo bozali kolanda chaîne oyo na bokebi pe na bonya. Ezalaki ya bino munganga spirituel dokotolo na bango papa Edi Diba munganga oyo na eyelaka bino ba maladie spirituelle oyo bozali na pona ko soigner mitema na bino pe makanisi na bino na ba oyo bozali ko kanisa soit à travers makambo mosusu. Bolandaka mingi émission oyo tobeleli na kombo ya tosolola yango. Tokosolola yango na kati ya ba commentaire, tokosolola yango na kati ya ba ko aimer, pe tokosolola yango na kati ya ko appel, ko benga munganga spirituel pona manyola yo ndenge nini okoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Sans plus tarder, tokoti na mozindo ya lisolo na biso ya mokolo lelo. Nalobaka na bino mingi, masolo mingi na betaka, mususu ezalaka eza kosala pasi, mususu ezali kosala esengo po mutu soki alingaka tambola na bokebi na erreur wana azwa bokebi mbala moko ya koyeba ke soki nasali boye na kokwea na erreur, soki nakei boye na kotutana na mire. Bandeko mingi bakanisaka soki ozali na meya na mokili ya Tata Nzambe omonaka nyonso ezali ya yo. Oyo ezali ndeko mwasi abengi po akuteli na problème moko ya pasi esali ye mawa nde alobi tetete. Il faut na benga munganga spirituel na beta lisolo oyo ndenge mutu asakani na biso. Yango tolobi na mokili ya Tata Nzambe lisumu ekoki kozanga te. Zala nango me eleka pe mingi te. Kozanga pete po eleka mingi parce que mutu mususu akotia mosapi na lisu. Kozanga na yo ekozala sujet de moquerie ya batu mususu. Epe bozwi na yo ekozala pe litongi ya batu mususu. Moto moko boye na kati ya quartier ya bandeko ya mwasi oyo abengi munganga spirituel pona ya komanola lisolo oyo na kati ya Ediba TV, chaîne oyo ezali kolandama mokili mobimba. Chaîne oyo ezali koédifier batu na masapo oyo munganga spirituel nazali komemela bino pe nazali koteya bino kolakisa bino ndenge nini tokoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe ndeko mobali atamboli na ba erreur. Masolo kobetama awa fongola matoi. Yo muto mesana lolendo comme Nzambe a visité yo. Soki Nzambe a visité ki yo te, ta musonga s'appelle lolendo te. Parce que moi je connais, il y a des gens na vie, oyo bazako kana, bazako tanga kelasi, nga mokolo na ovide, so na zui musala, basi wana bakomona ngai. Donc on doit tangela batu moko quelque part na moki. On doit tangela batu ke soki yo zui, bana basi bazaki na lolendo, comme yo kokoma na meya, soki Nzambe a visité yo komi na meya, obanda kosakana na bango. Ou bien banda kosakana na bango zo so bango, donc l'argent à ce moment-là c'est l'argent qui part. Tozongi na kaya ba misusu. Ba misusu ali papa na promettait qui est soko zui diplôme d'état, je vais t'envoyer à l'Europe. Biso tona baninge belé, ba papa na bango balakaka bango ke soko silisi kelasi akende kotanga na France, akende kosala vie na ye na Europe, na Amérique, wapi na wapi. Alors mingi pe basilisa baswa yango pe na cadre ya tembe. Elle tovali to beta masolo na bomwana ba 18 ans 19 ans. Mingi bazako kana mon cher nga comme père bino de mikili omoni petit yo na kwa wana. Donc nga vraiment so na comme mikili kaka na kotinda la baba elanga pecho na veza kata. Donc ondre mwana mobali wana balaka mwasi wana na tembe. Kokende kosala libala te pona kobala mutu na tembe ou bien osala eloko moko ke okanaka mutu wana. Kozwi mbongo na ya kodendela bango ou bien Nzambe apamboli yo okomi koboya même ko WhatsApp na bandeko mususu na WhatsApp po biso boye baminganga spirituel Nzambe apambola biso to Nzambe apambola biso te meto surtout pambwama na kati ya bonzambe donaza na kati ya bonzambe na ngai ngana pesa yo mbote na komela yo ndima to ndima te pa na ngai na kobenga ngo adonke la kisike ekosala pe lokote. Donc yo moko na Nzambe na yo soko zala besoin ko soananga olingi ko soananga up to you. Donc yo kaka
soki mpo boyi yo kaka mais toza bacamarade na bafacebook sikotala baniveau tootangisa bino yo oza moninga na nga na Facebook natie foto otalaka ata otie très bien te momonaki yango sikoyo ozosala nini kozala moninga na nga kozala moninga ya ndeko wana eloko nini ezosala sikoyo ezala moninga na ovandi mpo osala contrôle mais bima kozala friend na ye te parce que même ye ngai kutu monganga spirituel naa na baexemple ebele oyo tobengi bandakisa ebele eza na bato ebele kutu nga monganga spirituel nakomelaka bango atie photo na commenta yango ah une très belle carte nice picture mais okozwa par retour ya kotikala kopesa ata thanks te ata merci te nakoma kocomprendre ke bato yango bayebi nango koloba merci te ezali epai oyo bakoleli na baéducation ya baboti na bango balakisi bango te ke soki moto alobi na oke peut-être acomplimente yo alobi ah soki no eza kitoko ayebi nango te sikoyo eloko tu wana eza kolandama biso toyei kocomprendre yango na bospiritualité olesala biso mpasi ye azo korépondre te mpo ani ayebi yango te mosu eza nango complexe te eza kaka motema lipundu oyo nateyaka na motema mabe na ndenge ayebi na ye te yango na ota otalisa bino la fois passé mingi baokanisaki nake Amérique nake France alobi ezali lipamboli ewuti na nkolo non faux biso toza na kati ya bonzambe lelo oyo tokozwa meme bapela bato baa libanda mboka azoyebi soki mosher naza bloke nazosala tout meme na niveau mosala baolinga nga te eske nakosi yo moto wana États-Unis na minute okolandanga so obenganinga te do soki nakosi nzambe akokoka kovisite vome ndima mpo lobi okangwama nabeta lisolo ya motu moko akenda poto awa na États-Unis awa akenda na bambongo ya baloterie avoyage na bambongo ya bato après 9 ans afingaka bato wana après 9 ans s'il vous plaît kota na chaîne nanga vérifier lisolo wana ezali na bosani de titre après 9 ans tobengaka ngo baréclamation te ezali loka terme moko baréclamation wana ezongela ye bayebisa ye na balosambo kende epai oyo bato oyo bapesaka yo mbongo ndenge osalaka dule na bango na Congo ndimaki yango parce que bapesaki yo $4000 tu avais accepté quand tu vas arriver là-bas je m'excuse okofuta 8000 mais en arrivant aux États-Unis okomi kokota na bagroupe ya baninga oyo baingra lelo ye navandi ye moko abenga monganga spirituel bino groupe ya baingra wana mpe namoni mutu amata aprogressa na vie aza te ndeko kosalaka calcul te ke soki oza kotanga kelasi oubien okei Europe oubien okei Amérique okei mboka oyo eza na bavantage baafrique du sud ke lobi yo soki ozwi meya okozala na fasita kosomba kazaka okozala na fasita kosomba chemise okozala na fasita kolia kosimba mwa 50 otindeli baninga na afrique keba komona bato baa bashete te nzambe oyo ya likolo oyo akitisaka mutu tu na kopesa bino baexemple botala oyo tata mokonzi ya mboka oyo tozalaki ne Hippolyte Kanambe ndenge akosaki biso botala nzambe ndenge azwi ye agere biso pendant des années 18 ans plus 3 tozokanisa rebelle ezali rwandais nzoka nde ye moko à la tête du pays ye nde rebelle abomi bamamadu abomi bachibeya abomi bato ebele me ye wana azongi lisusu na Goma mpo aya kolanda oyo basala balkanisation kongole lokola ngai aza kosapoti moto ya bongo yango nazo kobenga bandeko wana mingi bazali bakongole allez-y comprendre tofingi te me koma yo olingi kosapoti motu oyo abomi biso ya bisusu toza na bandeko bazalaki na bagoma sont partis ils ont perdu leur vie toza na bango na baafrique du sud baperdre bavie na bango baperdre babien na bango likolo ya Hippolyte Kanambe me yo oza kolinga ya zonga ezali toujours bandakisa oyo monganga spirituel na mesana kobeta soki na akomanyola spiritualité ekotaka yango ekendaka na ngai na baterrain nyonso bapiste nyonso ya kolakisa bato keba na mokili ya tata nzambe kosala liyoto te kosala mpe black te yeba epai wapi okotya lokolo epai wapi okotambola mpe moto nini yo
okosula naye. Botala ndeko mobali oyo akanaka batu. Ngai mokona kosilisa kelasi. Basi nyonso ya quartier ba okoma yanga. Et pourtant tu te crois quand tu te fais ça, nzoka ni maladi pe ezali. Okoki pe kozwa pe bokono oyo pe ezangisi yo souffle de vie na nyonso. Ndeko zwa mokanda na yo ya Biblia tanga. Senga na Nzambe nkolo awo pamboli nga boye. Tika na ye banani kofuta ba dîme na yo, na ye ba kopesa ba offrande. Yango zomona batu muso azwi musala, aza kosala salaire na malamu, mais il ne progresse pas. Qu'est-ce que vous croyez? Mbongo na tchango na direction basi. Ndeko oyo ataka mwasi oyo azalaki nanu marieti. Mwana mwasi oyo kokutana libala. Na kati ya libala na ye balani na mobali ne 4 ans pe mobali na ye asali accident. Abuka ni makolo. Kobuka na mobali abuka ni makolo ekomi balo moko faiblesse ya oyo akendaki université akanaka mwana mwasi wana. Mwana mwasi asala ngwa quartier wana changer quartier po aboyi to tanga na ba quartier parce que ezali masolo ezoleka na minute oyo na kati ya etonga na biso ya Congo Kinshasa. Pasi pe mama. Il y a des histoires nga munganga spirituel sona ko bete sala nga pasi. Yango na beta yango lokola mutu na ko tomboka. Non, na ko tomboka te me na ko lakisa peuple de Dieu et pas inini mukili ya iko kende. Et pas inini peuple azali na ignorance ya makambo ibele. Comment se fait-il? Mutu o dérange kaye azalaki na fiancé te. Azalaki na proposante mais asa zui mutu. Mais yo poza kotanga kelasi atikalaka kondima o te. Mais lokola kaka ozalaka na makanisi na ye mwana mobali wana asilisi kelasi ake koluka ye 4 ans après ye kuta saboti na bana mibale kuna mobali ye kuta na accident yo tambola kaka na makanisi un jour so na moni ye pona boko tanga bakombo ekoma osoko tangi kombo ya boye nde lakisi batu wana non. Soki na zwi elenge mwasi wana mwana mwasi wana vraiment akosantiringa. Nzambe pe alobaka bien ke ngomba na ngombe ekutanaka te me batu na batu basalaka nini bamonanaka. Bakutani un jour na balabala. Ya kotambola na jipa kitoko. Oyo pe na mobali ne akopuse na ba velo ya bakoka wana bachaka wana oyo bato bazanga makulu. Na pesi bino mbote epai bozali Nzambe alola fortifier bino. Nzambe alola asalaki lobi apesa bino makulu. Oyo asekaka yo na minute oyo na kati Diba TV ndengo kolanda ngai yebisa yeke Nzamba ko confondre ye. Yenda kozanga makulu. Ndeko mobali ala sakina makulu aye kosala accident. Bandeko balandi biso na kati ya bokebi na kati ya chaîne oyo Diba TV mwana Congo oyo ekangambi na munganga spirituel dokotolo na bango oyo akopesa bwanya oyo akopesa intelligence spirituelle oyo akolakisa batu makambo oyo ezali na kati ya mokili ya Tata Nzambe batu batikalaka na ignorance. Bosabone massivement na kati ya chaîne oyo po bozwa ba émission ebele po bozwa mingi po te ete ya bino pe boyeba. Bobenga ngai na numéro oyo soki bozali na bakokoso ya makambo 00 27 65 21 28 040. Parce que mikolo na kosala ba émission na ocha mingi numéro te mais bokozonga à partir la semaine prochaine tokozongela kotia bino ba logo biloko nyonso ya tableau pe bokosepela. Donc bandeko balandaka biso na bokebi bobenga na numéro wana 00 27 65 21 040. Bokozwa munganga spirituel straight sans kokende gauche. 00 27 65 21 28 040. Tozongi mbango na kati ya lisolo na biso bangomba na ngomba bakutanaka te batu bakutani. Kokutana bakutani mwana mobali akiti mbala moko na mutuka. Poza kobeta ba pipi bayoka te. Kokita kiti abengi mwana mwasi na kombo na ye. Elenge mwasi akoma deja mama. A tourné. Songolo pakala aboni. Namoni yo malgré tout santé kitoko me nini wana oza komema na maboko na. Ya lobi nini? Muto oza kotindika azali nani? O azali mobali nanga.
yo penza mwasi kitoko boyeke no kozwa mobali oyo akatana makolo. Mobali ayoki atuni mwasi wana na te garçon moko tokola ba quartier moko mais ba veni moko te ba quartier moko pala bongo po koyeba so na expliquer yo po mobali akutaka quartier mosusu aye kofanda wana nde akutanaka na ndeko mwasi wana. Mwana mobali oyo alanda ngai ndenge nyonso napekisaka ye mais tala lelo makambo akoloba na ngai mobali atomboki. Di yaka yo tobala mwasi na nga bongo yo nani yango ozokobenga nga di yaka yo moto ozangi makolo boyoka nano inche yango tolobaka eza na bandeko ebele ya basi na kisasa obie bandeko ebele ya basi ya mibali oyo bamesana koseka bato yo okobenga nga te parce oza na eloko te. Eske motu nyonso akobenga oka po alinga yo obie moto nyonso akobenga po aluko makambo to motu mpo akoki kobenga yo ozalaka leki ya moninga na nga songolo paka lelo na moni okoli zwa ata mitano chez vous ça se fait pas. Tala grand frère apesi nga mbota otoleka oyo ba grand frère bazalaka babaya moto tokomona bango kitoko mais tala lelo bakomi bato bazanga koseka moto te soki na tie zolo na ye likolo te. Jugement ya solo ya suka na mokili oyo ezalaka nanu moto abungi mais le temps qu'il est en vie est-ce que na kondima lelo ngai munganga spirituel nde na komanyola boye lobi na kozala pe gouverneur ya ville ya Kinshasa nani pa kondima lobi nga pe nazali wa boye lobi pe nakomi président de la république nzambe nde ayebi. Dans la minute oyo tamuso ozokipe munganga spirituel te po moninga na komanyola boye mais lobi ya na koma président de la république obani ko s'intéresser koluka Facebook na ngai okomela ngai wani kokoma trop tard. Topesi chance na mutu nyonso na mokili oyo tata nzambe sala ba énorme ya baloi vie tia mabolongo na se lela pa papa apambola yo po ozala pe malamu na bato eno ozwi meya oyo bapamboleli yo elobi okomi komona bato lokola ba chose ndenge ndeko mobali wana abengi mwasi oyo deja za osimbi eloko nini na maboko ya bite mobali na nga mobali atomboki yo loba na nga boyo yo nani bakei bazongi mwasi abi mobali papa tika nga na expliquer omoni yo ata oza na bamillion mituku otambola ata mokolo moko te na ndoto ngai na kozwa nabima na yo boza bato apasi akotisi liboko na poche abwakeli bango billet ya bambongo ya babillet ya $100 une affaire à 10 billets $1000 ndeko mwasi akangisi mbongo wana leta ye aza kotourne akimi aki apesi mbongo na maboko aboyi aboni mama moko na balabala aza kosenga bameya ndeko mwasi wana azwi $1000 wana tiango na boîte ya mama wana mutu wana mokolo mbongo atourne akende kozwa ndeko mwasi akimisi mama wana. Pour vous dire que dans la vie kosala défi na nzambe te oyo ndeko mobali wana asali ezali défi na nzambe opesi mutu na ndenge ya koprouve ye me ye azwi meya na yo wana ake kopesa yango mobola sur place olingi olanda su mobola ye azwi astope yo bandeko balandi biso na bokebi mpe na bwanya na kati Ediba TV mwana Kongo munganga spirituel bosabone mingi masevema nalobaka na bino mingi oyo akosabone na kati ya chaîne oyo azwi lipamboli wana ezali ba vérité tuna ba oyo basabone na kati ya chaîne oyo combien de bénédictions basi bazwi bazopambola mandenge nini soki misala ekufaki bazwi misala soki bazangaki misala bakozwa mpe misala mpe jamais kotikala komona mutu awa na kati ya chaîne oyo azangi musala oyo aza koluka libala na kati ya chaîne oyo akozwa mpe libala soki olandaka munganga spirituel nzambe apambola bino tomonani mokolo alobi soki yesu masiya azongi te. Je vous aime. Bye bye.